Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Si maman lia limbisanga, si maman lia limbisanga, biso no tukutaka surprise. Mon, biso no soyebi ke tout ça maman lia mabi. Biso no soyebi ke tout ça maman lia mabi. To yaga musala, tukutaka surprise mo. Dans 16 mois ta okosa ke abimana via zate. Dans 16 mois ta okosa ke abimana via zate. Biso to bi, to bimana via. Mais tout ça mabe take to zaka volonté na biso to za ba mke, to yaga musala tukuti surprise. Mais surprise ngo to sepera na ngote. Vous comprenez? Après ngo to chika ba okese. Quand ça te longa longa ba kese to longa na ndinga ba ne mama kam to kuta kuna to sepia na ngote to boya ko blesser ba mama ndako comprendre to boya ko blesser ba mama ndako nga na blessa na blesser besi na kuta poste vide na kuta vieux célibataire jibe célibataire na blessa mututé oso ba bala ni ba bengi boza pe boza la boya mariage to yate pour le président Abino to yate o to yewe yo aventure to yate o ko tomber pe amoué passer point là obando boma foyer obando négligera bana obando salabo wone komi kindo est-ce que yo posa sincère que Cindy Leke a commis un couple na Koffi Olomide à toi moi les aboli na société ti mama mi abisa biso mama mi abisa biso soko e musala aussi musala na bimi ok na ibisa bino mama mi te toujours mambo wana ola biso ça sert à quoi yaya ça sert à quoi biso ndeto linge libala ya Koffi Olomide na mama lia ekufa te po muto ako bomela biso libala boyete pe ozo sala mabe yo okomi ko vimba na kuma sa twambo mbongo wana yo ba Didi Stone eza mama Lia mbongo eza ba minu eza ba Saint Jeff eza ete donc ce que yé alongola da mo pa on est dans ça jui azwa pa on les reste tikali eza ya bana ya Koffi Olomide muto yo pe na boya oyo ya na muto wana otinde mama Lia otinda n'importe quoi c'est n'importe quoi ba ko bo man ba Koffi za biso ba Sandra ba patience ibembu ba bibi c'est automatique chaka pena mutema mabepe to bomi mais teke eloko eza yo te waki na mase aloba te siko chi mase aloba weke ngape komelanga weke ngape komelanga weke ngape ndela ka boina musicien moto ndoko bima na bagumbu mona bagumbu yegutu alongo ke style lo azonga te atika na aéroport biso to ke poto akenda na biso te salaire ne ba pesa ete po ngape na kota quartier la te on va pas via quand ba simbati ba yo bumsa biso babike ayaki babengani ndezi pas voyager te biso mono wa ndezi non ma vie yo peno ba singo bimana mission butabo yo niveau ne asimba pété quoi Basimba, non, monsieur le non, le mauvais quoi, le mauvais monsieur, non, le mauvais quartier la tête quoi. Basimba, moi c'est au Serrana, ils avaient poisson. On se maman. Mais alors le belo, tu m'as dit que Libana ils allaient, bah divorcer, tout le monde. Les gars les gens à double. Ils ont mon anaboué. Nous t'as double, ils ont la masseur. Nous t'as dit que viens à dégager mère, na bana et simbati. Mais déjà sim to moi et simbate mariage à sol les maman Lia o abango eza no rince vous go souhaiter baza la maman en pété jamais wana community maman Rifa alobi que déjà ça fait 3 ans Ali abouya déjà Koffi bon siko maman Rifa pe alo koloba ngote muto oloba ngo yemo eza Koffi Olomide muto oloba ngo maman Lia bimisi divorce Koffi Olomide bimisi divorce na minute mariage à solo ya original eza maman Lia ala to ça va ventile lelo viens soit comme dans 98 ans dans aussi mais soit azate ma sœur akolonga po kese po era ba ke so pe ka une société Ali assis descend chez mon mari rentre à la maison on a trop blagué si tu rentres pas je pars à la au l'état on va te faire mettre les cracas oui il est toujours marié avec maman Lia pour maman Lia on comprend dernière son elle place maman Lia on doit mettre même les masseurs cracas et le président cracas parce que on est en train de détruire toute une vie. Ça rappelle bien bon. Non. Bon. Et ça biso te to ko bien bondeni. So muta ko mo yo ça la comme ça wa yé. Non, c'est pas comme ça ngote. Ngati ko to biso la toujours respect maman Lia po biso ya musala. To ko ke fete eza goûter eza biso te. Eza biso te. Ça va série wana. Et c'est pas ça va péter pour eza biso wana so musa tu pas comme surprise. Surprise on peut te le faire surprise si les biso te. Bo ça la blague te. Biso tout qui société quartier la terre, mutu nyonso ça doit ko kende. Vous comprenez?
Mutu nyonso asisi musa aza na droit okende. Un vrai mariage eza ya maman Alia. Tous les mariages ko fa balaki ngani, ko fa balaki na vie na pe conseil dernier conseil ngana commissaire na comme na biki 80%, vie 20 etika pour na pe conseil. Pourtant na comme na 100% vie etali ngai susu te. Pour ngai quand même na TV na baki na violao. To ba ngaba kanga. Muda 16 nyonso vanda kina hata ndakwa. Ndeto ndaka sko 9 mois peut na hata Paris pendant 9 mois tu vas na maman Alia. Nanda kunenze muna zolinga. Oh Jean-Michel, oh Jean-Michel, oh Jean-Michel. La 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 la. Moi n'était ma binate, déjà habillé. Oh batu bazali batu bo mama bala isa biso. Biso pena mtu na mbwa ki société na keye. Keba mtu bo me la foyer pe un jour pas kolongo. Qu'est-ce que vie? Alongo po qu'est-ce boye moi si so va no azate. Maman Lia a salé le taper sur respect bande ti na suka. Tomé maman Lia na buso bate. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nanda makamambongo sala ngo awa. Na mona keza ka lobi na yo tuino sa nini. O eza agence de transfert. Nina piembo onyeso de. Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kalamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et comme une adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville, au Lualaba. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition 2 grandes salles respectant le nom. Une seule adresse, au numéro 1000 sur la route de Matadi, commune de Ngaliema. À Matongé, la magie d'organiser un mariage de rêve s'appelle Exodus. Exodus vous offre 2 grandes salles de fête pour vos cérémonies inoubliables. On ne triche pas dans l'art. Devenir musicien professionnel à Kinshasa est désormais possible. Plus question d'aller enregistrer en Europe. Exodus vous apporte la solution. Un studio d'enregistrement professionnel au standard international. Une salle de répétition où tout y est. À Matongé, retrouvez Exodus au numéro 10A, avenue Ikelemba, commune de Kalamou. Contact plus 243 81 91 51. Ba vérité. Alors, bonjour, bonsoir à Nabiso ya Congo Liziba TV, baladi ya Kevin Panda Lekechu, autrement dit les manakés de Kinshasa, Mupandi Sango ya Solo. Merci na ba abonné tout bonne émission Nabiso ba vérité à la chaîne Nabiso ya Congo Liziba TV. Merci na FBT Misalande, merci aussi na agence Nabiso FBT Oya papa pour le Fikipo na maman Nathalie Fikipo, c'est bien Kevin Panda Lekechu Fikipo na bino yo. Merci aussi na maman Aline Misha Motema papa Misha Oyo bazaba kolo Exodus, babizo mona flat hotel partout salle de fête Exodus ezali ya maman Aline bon séjour en Europe maman Aline maman mo boboto maman ko bondeko kitoko maman nyoso kitoko maman Aline abiso maman Aline maman ya bane belé et si je vois aussi ya Gisèle et Tati maman versa c'est monté ma prince Jiclo Winner je vois aussi ya Yvette Lisiki Nicki Minaj à Paris sans oublier mon vieux Sia Moulex Aigle Noir monté ma Belinda Kim Sia Moulex Aigle Noir au batutu bolinga lekecho notre lieu d'Ozanaye, Sœur Sandra, ex danseuse, il y a quartier latin, il y a Wenge musique à maison mère, il y a Jibin Piana, Otokoso, la naïe à Nakati, il y a émission Nabiso, Ba Vérité, oui, c'est surtout maman Aline, Misha, aussi qui n'a maman Nathalie Fikipo. Tous années les sœur et Sandra Lina, mais sœur moro ya swag, sœur moro ya pop, pour éviter
Bonzamba Mokara Tondene. Bonjour, sœur Sandra. Bonjour, frère Leketu. Ça va? Ça va bien, Calais. La lité. Leketu. Tout ça, Lelo. Voilà, tout ça. Ah, mais que c'est bien ça. Tout va linga. Tu crois que commenceur, au commenceur, tu linga. Émission sur la tête de la prière. Et ça, et c'est ça. Tout bazo là, nous surtout maman Aline, Michana, maman Nathalie Fikipo. La combat tata mon appelle nous santo, Seigneur Jésus-Christ. Ngai naza musali nao, naza mwana nao, naza mubenga nao, Seigneur Jésus-Christ. Na yebi ke na ye liboso nao na bika 80%. Na tikali na 20% ya pamba. Na 20% wana, Seigneur Jésus-Christ. Épargne ngai. Na ba question à Leketu, épargne ngai. Na ba piège na ye. Oyebi ke nazala su na mokilité na koma mwana na yo. Épargne ngai simba motema na ngai. Ba réponse na kozong c'est pas na Seigneur Jésus-Christ et même na nganga mbuté. Ba benga na ngana église te po émission oyo. Na yebi o nyoso ezala Seigneur. Épargne nga pesa nga sagesse, intelligent. Nyoso ya bwania o mwana nzambe azala nango. Pesa za chango na kati na ngai. Na siko senga. Luboko na yo esimba nga ti ebandile émission na suka. Na kombo la tamu na pimu santo. Amen. Amen. Sœur Sandra Lina Baboté, Oya Biso Nyostolia Romingi, bonne santé d'abord, ça fait un bail. Aux hommes dans la société, il y a quoi? Ouais, non, mon andé, ngai, mon égé. Na kuma déjà pemé na nzambe trop na kuma église parler. Na semaine mon ensemble la 4 fois na semaine, na zaka na 3 fois na semaine mais za repos. On nous apprend bon sabilamba pour na Bible suna ndako ukolisa mayele pa bonzambe. Donc on a une émission pendant l'église Pekisa pour battre ba émission vraiment église Pekisa ko ya beaucoup ba mona pas na pas ken piana bino attendre nini na sala etu na bika 100% mais tant na tala question na 100% mona mona bino ezate donc on a tikela bino 20 pour moi so benga pena ya tout le bien makambo o ndeko na biso. OK. Comprendre au côté na utaki. Quand même na ko za pour bika 100% te pour so na biki 100%. Wana moyena kutana bino ezate na sala évangélisation ezate na yote ya bino ezate. Ah oui. Vous comprenez? Et ate so na commissaire à Christ ezate ngam na sala Jésus chi na lola na kenela Jésus zando na sokolo yake bilamba na lambela Jésus ou bien na kombo lopan à Jésus. Eza bongo te so na commissaire il faut payer moko na kutana Leketu na teyo liloba pour oya verma. OK. Pour toi, c'est bien comme mieux sur le lobby. Est-ce que Sœur Sandra, les longs de commune à Bonzambe, au semble à Mambritoko, j'espère qu'il va verser, tout nous déjà, au yoni, nous retenir, batanga, moi, pour la cahier édifié dans ma cam. Ah, tu as versé B, tu as versé B, tu as Zacharie, dans la Bible, Bazali, tu as Esther, tu as Esther, comprends? Tu as Rich, tu as Jacques. Ba verset on a ninga mingi Zacharie balobela nini moi verset on surtout ndo comment to kokendo ko ba musika Zacharie mon inde ti rit de tinga pena ninga mingi rit Zacharie na kipayete poza mo mbali o segadi Zacharie na kipayete poza mo mbali ya verset nga verset rit ça moi si oyo azaki na semence na kati na ye oui aya na semence na kati na ye. Vous comprenez? Boas na mbali na. Boas au sentir, au sentir boas mon est basse belé, amona ki banani, mais et comme na suka, et loko batwa no na kati ya ritite, loko na njamba attaque na kati ya rit. Ya honde loko ezora boas. Elo ni achaka. Et loko mongo don ezamoni muto aza soki akome sika. Akome sika il faut makamne ce qui est bien. Ouais, chance. Et loko wana donc on mona ke azaki na loko ya semence ya robala mokonzi basi nyoso ba ki ya ndenge mais rit nde boasa pona ki donc azaki na loko mo ba mona te ke azanango mais na kati na ye eloko wana ezalaki eloko ezali po aswa boas donc basi ba ki na ndenge ya azaki na eloko kati na ye moni bolingo e mona na libanda te mona na hotel libanda te oki ko gagner président de la République ba ka sa Leketu ye penda te ye penande za bo ye président te mon et loko za na kati na yo e loko za na kati na yo o nzamba omona
o bato mokiba omona te loko rite azali nango donc azali ko mango bo pe na nini na bible bible so tanga ngomona ka ba pepene na expliquer ba pepe ka parce que zakari ngate papa za mo bale zakari za mo bale asala nini na histoire zakari to yo leksa pam na kipaite nga histoire Esther na histoire ya Rite na histoire ya Sarah Esther zarande Bon, so après pekano ariti. La chance anaka. Et ça va zakid mon bolingo makase. Azana eloko mutu ya nzambe. Voilà, c'est Sandra. Voilà, tout ça c'est toujours tout ça. Moi tout soit moi qui est membre de l'église mais ça la bien parce que il y a des gens qui m'ont raté que comment mutaro sambo peso sambe la vraiment et ça la cavisa bien. Est-ce que vous avez pas vision? Moi ba pandimate parce que bon va limina za ser ba ser hypocrisie. Basa moi hypocrisie au moins je vois dans ndako mona nzambe solane chaque pourquoi ulambela kayo sokola yebya sani au moins ndito kendela Jésus zandu na lola te basa na moi osa bon mais hypocrisie moninga na ba na biki 80 20 etikali iza moi makambo mike ya hypocrisie te vous comprenez bino kasanga ka ser pour un jour na la tabo comprendre où eza bilamba mais nakata motema na ngai na osela nzambe 80% eza jebele yo na yebite so comme de na 30% non te vous comprenez mais façon il y a la télé façon nini eza makamuka ya nzambe bilamba forme tout na za sera kilelo église na sope ba franchise ya kilelo prophète na sope ya kilelo makampe tozo kana bible na biso eza ya kilelo na yo kango ni pa Esther banina te yeko tu prophète na sope tatanga bible na mona ba pasteur msu ba bosana na ba page ba page prophète soit tambola so na yebisu yo na so tozana fait une nouvelle ligne et ya semaine na pour nouvelle ligne eza jour kaka o nyoso lo ba pona vino et salam ngape jour wana ya nouvelle ligne nde biksa ngana mbaso nde biksa lek na ngape mbali kana fait une nouvelle ligne wana donc ba verset o etanga na bible pa na biso na ko on église mo so nouvelle ligne des est-ce que vous proposez ni ya turo nzamba asaleloni te ngane na za boye nzambe ne za boye moni bat ba ba ngai msandra émission ken to mono maboko mwindu metentir bien koto bien maboko za mwindu pardon pour la micro bat ba mino sandra to mono koto bien mais koto msusu maboko za mwindu makasi bayebake ngai na uti na 7 ans ya carrière ya mpiaka ya pauvreté na sali 7 ans ya pauvreté banda 2013 nazali ka mpiaka nakoma ifazer nakoma kina lalia 7 ans ya pauvreté bayeba ke muntu so comme na 7 ans ya pauvreté ko tana juta muntu e ko changer muntu poso njoto okola mukana tongo boye olati veste te mapeke comme quoi muntu olati veste Paulette teinture comme na teinture comme quoi pakola ki produit beli batapon ngom susu pe ba père monsieur la pe mabengo so ye tala libumu munene tala mabundi lo mdo beri siko tant na 2021 pour nga déjà ba mona bona nga souté na pesa pe discipline ya otambola ya okende kotambola tambone ça ki boso na mpiaka fo ileke pa leke cho sa émission zuma mbongo leke pa ndeko le monde ba to mona nga souté siko ba yeba ki nkolo ti ba mona ki maboko eza mwa mwindo eza chirurgie nazo sa chirurgie na soma lui de l'huile ya l'église na biso ba franchi lui de l'huile na église na biso na mafuta na opakola na maison moko ese na osala ba publicité kamite mewe ba limina ba o mekanga nanu ba osanga traitement ya corps traitement njoto ba moni koto de Jésus simba ezo kendende ko sila na maboko kamite bo mwa maboko nyuso kuma pembe so meke jason na zaki mais ewa sana akufanya na chokote ba siriji na mincho komi ebele maison na suki nyonso so mona labo na okede abie etika kama bo soki nyonso réussir pour se longwe pour la pauvreté et longwe allez nde na sa publicité maison na za na essaie ya on kamine te ba mona ke maboko et comme pembe kamine za siriji ba tu comprendre que ne maboko za ki mwindo ezali siriji na osa merci Sandra Lina Baboté lorsque tu débattre moi sujet étant que tous on a 20% ticket la biso ndambo wana na ndenga ki danser lelo to moni na kati ya mukilo lelo na kati ya quartier latin oyo pour les kawana opena yamba ose makampo ezala kawana o bapi ya viol mambebele o se vena biso Koffi Olomide tuko sur la dikamole zo moni komi ngita ena mwana
Didi Stone tout le monde qui a posté mon année à Kalawana mon année à lui Miss Sylvain Miss a posté yene to kono kuta to posté ça biso nanu yo za na quartier expliquer biso d'abord et le comment la séparation ya maman Ali na Koffi Olomide to que maman oui ba lobi ba Dieu bimi to ebité et tant que yo vanda na ndako wana ozana oketa to so na mo mkesi bete zo na lisolo ya ngona ya maman Ali ya maman Ali libala bango yebaki ngo ndengene bon on a côté quartier était en 2000 fin 2000 fin 2000 début 2001 on a côté un minou Miss Univers na Rokier na mon frère to kuta kayo wana to kuta bana vraiment minou Miss Univers au moins na niveau za mulai niveau za ayeka kwa Didi Stone on ta longte azaya ko la kwa Didi Stone et na kuta kayo to kuta Koffi wana na mon frère na ba minou banine et aussi quelques épisodes on a pu na umela te quelques 2 mois boye après to kena biso Zénith nde to kona fana ndako maman Alia na Ania na France 9 mois biso to fana 9 mois na Paris ouais vraiment biso ba to fana na poto 9 mois ndako maman Alia wana série wana maman Alia olinga star o mingi o wa oh chomichin yemba wana no nani za makamu yo peleke tu na 20% na 20% wana tukuti mama Lia wana wa biso kesa mama bafali biso so baburo banini toko wana bafali ba uti Bercy ba okesio to kwetiko beta Zénith biso za ba petasi ba patience bembo ba patsa champagne ba chichina ba mema veyowa ba corando comprendre ba chouchou Parc des Princes et bene belé to na 10 personnes que na Zénith wana nde to ndas ko 9 mois pas na kata Paris pendant 9 mois to bana mama Lia nanda kunenze muna zolinga on chomichin la 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 mon était ma binate déjà habiki tu avais pour d'empesa mon problème et voilà tata c'est total on se ata suki et on chomichin donc maman moko bien en tout cas tu vas dans la maman elle est na 3e niveau bon bazali na 2e chambre ba kokina ba Didi Stone dans na 2e niveau na C salon obimi jardin abo bima porte à lupango nani cuisine bani donc la mkana tombe où maman li a déjà aussi la paire petit déjeuner oyana pe mère a timo makaya ba bouillon wa longa makaba ambassade na ba bouillon makaba ambassade bouillon leo na pas maman lia pour to fanda pela 9 mois to kenda Londres to zongi to ke Suisse to zongi to ke Nice to zongi to ke Marseille to zongi maman lia 9 mois te to kenda ni ba voyage biso vande na Paris ya to kenda ni ba voyage to fanda ndaku na yobo za na Paris to fanda ndako maman lia 9 mois to kenda to ke États-Unis to ça 3 mois to ke 11 to ça 11 états to tambo États-Unis 3 mois to zongi to ke Europe mobimba to kena ba Nice ba Marseille ba Suisse ponga mona Europe mobimba na tambo ya pena na kuna Koffi pena atambo sabiso donc to uta voyage to zonga maman Lia pena kuti pena ke pondo belé makaya belé biloko bebi ke papa kena ki voyage na bana tambo ko ya ba okuta ta pondu ba okuta boya papa de chez Selonga biso peut to kota na cuisine on se servir moi pondu on se servir moi ni maman Lia en tout cas ça maman moko bien maman bien de lobby le soko mona makambe komi le entre to ba a komi banda Cindy abomi libala atikeli Cindy libala et tant que yo zaka danser na kati ya orchestre wana je sais pas est-ce que mamboneza parce que yo baki binonde bo viola ka Koffi Olomide viola binote binonde bo luka e bo viola expliquer biso d'abord na makambo est-ce que yo posa sincère que Cindy leke a komi en couple na Koffi Olomide ati moi les abolinga société ti maman mi a biso maman mi a biso soko e musala aussi musala na bimi ok na ibsa bino maman mi te toujours ai sa biso pio c'est pe so maman mi azana zaka vivant za momo na makamnyos so mo mkona ke za yo mona benge mwana yaka mapeke matate uka satende meza yo komi na lola awo yaki musala soko moni ke za yo si ça pe musala sa nini okeni kobuka eloko kobuka société te kobuka foyer te kobuka komema pe ko faire medene soto na été donc biso conseil maman mi amana opesa biso oye musala eza société si ça ba to kuna te ça va tout te question ni otuna ngati to ba to me question akari ba polémique te ngasi na comme da mwana njana est-ce que bi 80 ans il na 20
na 20% d'amoi maman lia donc maman mia yebi yo po yebi mutu to yebi makamboleka na société toko bandela ngote mais so ngona yonde mutu zo renier ayebi so ke ko matisa mapeka te ko kumba kachala tente ko boma pe foyer te ko kumba pe ko fo midoke na ete kwa ko kende te si ça ko musano na société aussi si c'est ozuba salaire no saleni OK so moni que ozaka la société zaka na société ça musala so moni pe ko kita kende biso pe kita to kenda mais l'autre moni peut-être bino bo pesa bo profiter te mais to mona signer zo profiter même na ba vidéo ba bijou zo pesama même na makambo mona sali ke bolingo vraiment maman li avec qui était mais lelo qui passe li le cœur bino bo profiter te mona bo perdre tala to perdre ni yo tala bino bo sakane na mo bino bo ma yete bino mo te maman lia so ba che ba photo moko ele kana mariage ya vrai na ça que maman lia te au moins photo mariage te boba que tout non journaliste quand tout na mo ni photo mariage te maman lia ça na vie wo ni photo mariage wo photo mariage là ça la mariage baza genre couple maman lia d'accès divorce te ko fo bino d'accès divorce te bino internet lo bobo ma bino mabala batuka bo buvandi boyo ko fina na lia divorce est-ce lia la so divorce est-ce ko fo na so divorce voi mariage yango wana oyo ya lia na ko fo de eza ko kabona te pe ekikabona te pe muta ko kabona ngo za te biso vani 9 mois ndako maman lia il faut to respecter maman wana za maman oyo si to comme na époque bino mo bat ba bilobela atike ko décevoir viete atike sa buzo baté aza mwasi ya valeur bo sa ba blague te biso tout to ki société quartier la terre mutu nyonso za droit ko kende vous comprenez mutu nyonso sisi musa za droit ko kende un vrai mariage za maman alia tous les mariages ko fa baraki ngani ko fa baraki na vie na op conseil dernier conseil ngana commissaire na comme na biki 80% vieux 20 etika pour na pio conseil pourtant on comme na 100% vieux etali ngai susu te pour ngai quand même na TV na baki na violao to ba ngaba kanga muda 16 nyoso vanda kina hata ndakwa azotala nene batu bali ngaba chao kaka abo na France ngala ya na violao dossier peleka mundela mona ngame ngamu na kinda kite mundela mona ngakuna vidéo na kuna batendeka OK c'est moi qui a violé vieux c'est moi qui a tapé coco j'ai soif na misabusa ce qu'on a fait c'est tel que vient na ngai conseil vieux bana bakoli Luka ovan sa mutu kimia ovan na mama lia po ye mto ovan otina 98 ans vie ozo kola bana basangana alia mto ovan otina 98 ans o boma foyer pona non vas-y on va bien 80% on kana o ki tombe 60 tout à la 70 70 zaka 80 tu regardes vie ngana yo biso conseil ngana un problème na ma sœur te nani ma sœur nene ngana te ma sœur ngana na problème na ma sœur dada ma sœur na ngai sœur na ngai be ngomba ma sœur ndile ke ouais ma sœur na problème na été biso yo to na société to si ça na société to tika pe société po batu bazali batu boma mabala isa biso biso pena mtu zali batu boma mabala po niveau wana na ba succès na ba beauté wana na makamwa to ba kitoko otoka porte o comprend biso ndonga bo mabala mais tel que liba eza ya yote eloko muninga ba tutela ngo tolo te tel que toi na ma esprit à travailler yango to bimaki to tiki bio kimia na mwasinya vie yango ko ba pe nzambe za bien vie dimanche mo kenda pe église OK église o yete pas la biso ba franchi po ovanta bena mutu boy po so ko za pi musika nzambe bakolamba yo nyonso bazolamba lezo simba mabe foyer zo kena ko beba na minute mais ko taza bien te donc okoma no ba bizu nyonso ba bizu vie mwana zo l'action ne tala liboso tant okoma na 98 ans moi si nyoza na yo nga mbwa ki société na keye ke ba mutu obomela foyer pe un jour pa ko longo kese vie alongo po kese boye moi si so va no azate maman lia asale lo tape sur respect bande ti na suka to me maman lia na buzo bate maman lia buzo bate to voyage to kebo pe to zongi botu maman lia saka na ndako yo mo roba nini mais suka kana badon po yebe ke so abimaki veranda abimaki na prince abimaki na babala ba nga bazwa
mais maman soukaka na balcon bandolo baktonge na voyage ku maman na balcon talo papa ye OK boy maman zaka na balcon zotala maman li apeso respect et belé biso toza ba danser to yebi maman li apeso dernier de respect yo ko sali bongoti en tout cas biso pona nga pena danser na été ba danser no sala muka ika maman lia maman biso ayamba biso maman biso apesa so valeur lamba biso to lia mais le lundi tu ça bino stress parce qu'il fallait nous profiter na te biso ba rêve na biso te la sima a profiter te biso ba rêve na biso te vidéo mu ba mbongo zole kana te biso to mbongo wana ta le que tu yebi sanda lina bote o mo biso se to sino ambo mo ba beto iso na ngai mo ata vio beto iso na ngai ngo yamba ka ko forum de yebi se na 2001 quand on sandra atinde jet privé na ministre Gabon annoncer la téléphone. Non, c'est la Sony Ericsson, il y a plat. Oh, ministre Sombelinga, ministre Pesanga ta iboka mbongo wana na ida ta China na ngote. Sengana biso tanto okola, to mo na mbongo kwa dessin. O boya mbongo e koma na palais mona ba obeta o to simsa pa mbongo ko simsa pa ya mona na ngambo. Mbongo wana tuna ba sentinelle la kofi. Bazo ba $100. Tuna ba Didier Sip. Na tangi ya tongo ba mvete, tuna ba Didier Sip bazo ba $100. Tout le monde vient na ngai batutu ba vient na ngai oh ya ba musicien na lia mbongo sanda na te ya ministre to na utepa nini muntu nyeso kutana nazo sansa tuna pasa si bembo tuna mbolo pèse tuna paita champagne na mema bango santo ko soma ba bijoux na oka ba mbongo na njela na ba enkoni na lia ba mbongo lopango awa ministre pesa na ibina ngati valeur mbongo na te mo mbongo ya simbi na ngasi ko ba isa mwa ndambo eza ba mbongo mapango na otambo na ola ta chenette ya diamant so tali ba clip nge belo muna chet mo mulai boyo ba pia kana so ba diamant ministre mtapesi nga na sala téléphone mona ko folo mde na 2001 ko film mtapesi nga te ministre na kena Gabon sans passeport ba signaka signature nga na oncle nga njowa mtanga kende ba noko ba teme ai famille ba binjo azano awa biso noko to kende noko akenda to kenda kana signature pamba to kenda na passeport le te tala mbongo mbongo wana ola exception biso ça sert à quoi ya ça c'est comme biso nde to linge libala ya ko fero mide na mama lia ekufa te po muto ako bomela biso libala boyete pe oso sala mabe yo okomi ko vimba na kuma na sa twambo mbongo wana yo seza ba Didi Stone eza mama lia mbongo za ba minu eza ba Saint Jeff eza ete donc soki aye alongola da mo pa on est dans ça jui azwa pa on a les reste tikali eza ya bana ya ko fero mide eza ya bana ya ko fero mide to ezete mutu ayo sala mabe to soutenir kaka to soutenir ka maman lui so tali azini na bandana na vie na soko folomdi aja muke abombi libala komi abombi komi boy muto ya pena boya oya na mutu wana otinde maman lui a otinde n'importe quoi c'est n'importe quoi ba ko bo malibala ko feza biso ba Sandra ba patience ibembo ba bibi c'est automatique chaka pena mutema bepe to bomi mais tant que eloko eza yo te waki na société au travailler c'est nini obimi yo sambela nzamba pesa yo moko wana avenir wana nini o yeto ko na comprendre ba encourager les mains nana ngo akolinga na ndaku na ye mobile na ye obima na travailler wana akoma ko manquer ye ou bien ba kende ko na ye pe aboto ndeko libala nani bino ba Congo boza hypocrisie. Bon, nous ça là, oh, nous sommes soutenir. Il y a pas mon soutenir ma camouana. Il y a pas libane écoutant. Mais déjà, toqué maman Rifa, à l'obéque, déjà ça fait 3 ans Ali Abouya déjà Kofi. Eh bon, c'est comme maman Rifa loba. Maman Rifa pe allo koloba ngote. Muta loba ngoye moza Kofi le muta loba ngoye maman Lia. Maman Lia bimisi divorce Kofi le bimisi divorce. Na minute mariage ya solo ya original eza maman Lia. Mariage tout boyo ko Kofi abali za non rince. Bien non rince. Si vous avez un lobby qui est vieux, à mon qui y a les soumets, te pour mère n'est pas dans le belote. Mère le belote, mère dit que Liban est allé, va divorcer. Tout le monde. Il va les faire la double. Nous avons double, ils ont la masseur. Nous avons que vieux à dégager mère, Nabana et Simbati. Mais déjà Simbaté au moins de et Simbaté, mariage à sol les maman lia, oh abango za non rince. Vous souhaitez pas la maman en pété. Jamais. One community, oye pena ki yanke. Nous venons simsa tout touche na kiyanki mon ata est maman bo je laisse na ine sortir na achana komi est maman li ane ala wa ko changer son bala wala sa kofi ya fait attention à kolisa bana
azala pembe na kofolo mide kofolo mide kufa na maboko na ye ou bien ya kufa na maboko ya kofi tala to ça va ventile lelo vie so comme na 98 ans dans sime so azate ma sœur akolonga po kese po era ba ke so pe ka kine société ma sœur pa ba kina kina ngako yemba na kina société na ngape si na ke mais na akobu kolonga po kese na vie comme na 98 ans tu peux sinon vieux micro tu peux sinon 98 ans ma sœur pas kolonga kese pe vie comme na 98 ans vie so akomota moi sinon simba ya mo bangeza passe ba ko be mon ndoki sa moi sinon ndako ya sa bana mon vieux faye ba ko mukolo ye na musique aza top de top muto kolonga na musique aza ye mo lo ba ki songa mbeli ba beta likofite vieux la monde songa mbeli on elembi po yo mo ko mo be sa foyer na tana no bon musicien nini na Congo ni pesa neza pesa vieux na ngawera oui ala state oui ra ma kepe Jason oui basi ko ba riva vieux na ngawera tande pesa mama Sylvie ma pata respect mais mais on peut été dans de travailler dans la société non comprendre tes vieux la melenini Bino ça ba jamais ça rola mbela batu biloko oh ezali ko so faut yo bete ba makama kisela mama ba famille so ko ba mbela mbali mon yo bete ngo yo lambela mbali so ba kokolo ba kende lo sambo yo bete ngo yo landa lo sambo tu bo lambela mbali ngasi biso ba makila ba juif na makila Jésus et ko na ngala juif condamné Cindy Leker na zo condamné ko changa kombo na ete ngana ye ko pesa viende conseil moninga na ye pona masete nga pona masé soki alinga ke libala mère ebukana en tout cas biso ba dasse to côté soki dasse zo avandi so tala ngoko anda ko eziki ngai te nga na 20% tikali na ebi mère nenga pesi vieux honneur mère atika sa buzo baté batu mère tikala na poto yongo yenda libazo eta yaya didi son so data to kasa ngate didi son so avanda ka ngabi madi nga mona riana mkoni didi son so akola ki nga mona riana mkoni anga kene venema bias na Dubai mkoni mon didi stone ngazo ba photo na ba paparazzi na ke minde bikwa ba na Michael Jackson nganga na ndia yebi sangati bana nyeso batanga na école belge ba new so oza na jebo mbutele sa makasi ba juwelo ba nini o esa ba manike a monaria na zana o ata na école belge ezaki bana bas kola na avenue bango ezaki koyoka na bango mwasa mbali ke mama yo vanda kuna po bana babota na poto bana bakola bien mon bana baza mutu biso nyo stolukila ngo pona bala biso oluki mbongo bite bala baki nikola na poto siko nana okoisa bana mama lia ifafa na poto mali ka via kenda kuna papa mama lia paka yo bando yeba wote mali yaka vacances chaque vacances biso to yeba ke mama lia mali ya peta katango parce que ba bêtise eleki buzo beleki mais il y a ça tout ce moment que c'est mal il y a monsieur Bel il les a condamné les balles il y a ma sœur na vena biso ko fi olombide mais il y a monsieur ozako les malgré ozana na 60 ba 2% ozako les papa chéri ngai faut bala ngai papa chéri est-ce que vous attendez que yo papa chéri azaki libre ça c'est célibataire si sikona bali so la biga isa pour ça tenga bazonga sukolela ngina moni ki nazo mutu na olela ya zolela na ngate yona ke na ngate moto nga bivete na olela célibataire ti le azaka célibataire siko moto o azo kanga ça la violence oye ke la leta ba ko kanga bango so que mali a pena quitter sa esprit mali a quitté c'est mon mari c'est mon mari je veux que retourne à la maison il doit retourner immédiatement. On dit que vieux va faire un conseil. Quand tu parles à la télé, va donner un bon conseil. Il ne faut pas parler n'importe quoi. Donne à ton vieux conseil. Il faut bien parler à ton vieux. Ne suis pas les masseurs. Viens détruire le mariage. Quand Ali il va s'exprimer comment en français? Ali assis descend, tu es mon mari, rentre à la maison. On a trop blagué. Si tu ne rentres pas, je pars à l'État, on va te faire mettre les cracas. Oui, il est toujours marié avec maman Lia. Pour maman Lia, on comprend. Dès que on maman Lia. On doit mettre même les masseurs cracas et le président cracas. Parce qu'on est en train de détruire toute une vie. Va venir à Boukana. Va venir à Boukana. Didi Son est stressé. Minou est stressé. Maman est stressé. Nous avons internet car bon. Et ça foyer mon tout temps enfin que l'on doit ah. Nous devons ramener les qui l'ont bon. Bon to l'on bon na qui yanke boendeni. Bon on mais bon to l'on non. Vous avez bien bon. Non. Bon. Et ça biso to to ko bien boendeni. So mutu ko mo yo ça la comme ça wa yé. Non, c'est pas comme ça OK.
Nga tu ko biso la toujours respect maman lia po biso ya musala. To ko ke fete eza goûter eza biso te. Eza biso te. Ça va série wana. Et c'est pas ça va peut-être pas eza biso wana so musala tu peux pas faire surprise. Surprise on peut te le faire surprise si eza biso te. Hein? Sinon on va pousser ça va bien. Vais pousser ma belle, il faut la tête non naturelle à 10. Moi je vais pousser puis ça va. Bon le to boni ko faire le lo a publier ka siniti na page na. Nga tanga yo ça vient concert. Nga kuna te, boni dala moi biloko wana o ya sala. Biso doit mieux placer au sala, ngomona. Biso doit mieux placer au sala. Mon père a posté on partant dans la selle moto. Et le problème te vient nga zana a osone conscience te ke a okola. Vient nga na ba kaka kanisa ko bona lelo te. Na 98 ans moi si nini ya kosimba yo nini akokipe yo bana nini bazano si place o ba kosa pe papa so akoli asale biso ya ebele asale biso ya honneur faut papa so pa kufana honneur eza ta yango ya kosangisa bana ozui mama ali ya bovandi osenge pardon bon ça la fois pour mama ali ande mdoke na mobange na yo mama ali ande mtozana yo ton papa koma na 98 ans olemba pardon il y a ça. Donc parce que nous les cas économiques tout le monde a polémique les gars monsieur belé ba danser mais mon pas on a posté on a page na été c'est basé sur il y a ma sœur a posté qui on des qui les dans parce qu'on a ka des cas de oh il y a posté ndeni na mwana moni ma sœur aloba na été ma sœur aloba été siko ti ma sœur aloba we ngape komelanga we ngape komelanga we ngape ndela ka boina musicien moto ndoko bima na bagumbu mwana bagumbu yegutu alongo ke style lo azongate atika na aéroport biso ke poto akenda na bisote salaire ne ba pesa été po enga pe na kota quartier la terre on va pas via kanisa ba simbati ya kanisa ba simbate siko masa ngamo boye to koti quartier tenga le ka na sisenga ba tinga cheftain ba tinga pipa au secours et sauve moi ba kasi sanda mo njoka na makila ba juif na makila sali on va pas siko masa na ka su a esi veke sanda ko tu basimba déjà na mission na utaka besi wana atala ba ba bi komo le utanga te po mwasi na ye akusika abai ndete poto ba masolo abali no ape mission amona rabu bakangele kanda David to no ke Zenith mission tika na aéroport pe mission longo ke se famille ba mission na ba yebi vraiment yebi ba tutu ba yebi to ba mission otanga bo nyoso to wa quartier la tade ba yebi famille ngo yo bunza famille na biso abingam na ke na ngo se okese ngape na kamwa faut mon asiko po ngana kusengana YouTube ezate mwa boye bango ezalite faut mon ande via lelo ngo vumo Let's go 20 let's go moi je tu sera na ko répondre ngana yemi na ngai ke mambo ekomelanga ekomeli ye po a ko répondre na 5 bon mon donc rien que ma yemi a se te faire ta veste pour répondre ba tu peux aller que monde est temps on a temps à côté ka kisanga on manika lu viens soit à côté oh putain oh merde putain Masimba passez en déni Masimba putain quoi qu'est pas qu'on répondre quoi gabina question ça c'est on ne sait que Masimba oh merde putain quoi c'est pas moi parce que et ça me la mais ce monde qui ne comprend pas non ça sert à biso la bien placé sur MT ma bémol au moins na yoki de ça kuna bunde kwa musicien na yo bunda kubunisa biso wanga na mon frère to zaki sera to vandi kuma kipoto ke Zenith ba yo bumisa biso babike ayaki babengani ndezi pas voyager te biso mon wa ndezi non ma vie yo peno parce que je suis mission. Boutebo. Yo niveau né. Asimba. Pété quoi. Asimba. Non, mission non quoi. Non, mission. Non, le quartier la tête quoi. Asimba. Moi c'est Serana. Ils avaient pression. Moi c'est maman qui a dit que c'est réel, disons bah. On a manqué mon coffre mais c'est on a l'expression soit qui est pour répondre. Pour y a tant de bailler. Biso tout le monde a même ce qui m'a aidé. Siko tu vas répondre bon 5 bon bani non. Donc on a quelqu'un là. Vous sommes vous êtes Simba. Donc c'est bon ça fitting. Concert on a boyé mbaki. L'homme c'est comme le moment
Donc, mon nom, il m'a marqué en partout. Yo, t'es pas seigneur. Oh, ma Simba. Oh, ma putain. Oh, fais de quoi. Oh, non, qu'est-ce qu'on va répondre de quoi? Qu'est-ce qu'on va répondre de moi, Nico? Oh, merde. Oh, ma Simba. Ma Simba. Ma Simba. Merde, quoi. Oh, qu'est-ce qu'on va répondre? Oh, putain. Vous savez la pression? Si vous avez combien de bisous? Oh, c'est exactement solo. Si vous avez combien de bisous? Moi, si vous combien de bisous? Si vous avez esprit, ma belle. Eh, vous venez de la boudin, vous avez d'accord? Eh, n'a pas ma capé bon. Vous t'es que, eh, aluka vinanga. Ya, n'aluka vinanga. Vous avez la distraction. Comprends? Abalé kaka. Bon, vous avez problème, t'es. Vous avez pas tout ça. Mais le soir, balade va bien qui vous appuie, vous allez aboyer un mariage. Toyate. Pour le président Abino. T'es toyate. Oh, toyate, vous avez avanti. Toyate. On va tomber à mourir. Pas ces points-là. On va nous bomber à foyer, on va nous négliger à bana, on va nous salabou. On est comme Kindoki. On est comme Kindoki. Il faut vieux aya na ba franchi. Aya na ba franchi pas prophète Emmanuel Dodi. Asambela alongwe loko batiana. Peut-être ba lambele pour na mona mutute abomaka à foyer boy. Foyer boy uti na mwa ba 25 ans. On va ba na ba za ma Miss Univers. On va ba Didi Stone. Ya nous to ngate mais pourquoi vieux on a comme bongo toi il y a problème te vieux toi na so mariage na te mais qui ça na mariage na c'est wana c'est officiellement on comprend officiellement ba toi que tu es marié na c'est wana en plus c'est wana papa no tio comme 98 ans pour aba no tio comme 98 pour toi comme mukolo ozana besoin tu basa pembe nao yepe azana yo na paquet to bo ba na bokenda osa be mikandate na l'état l'été s'initié que ma sœur ndenge na bomi foyer na ngai ya moi ça ba 26 ans 25 ans yo no ozaboye entre la mort et la vie jusqu'à la gare jusqu'à santa zana ngai na bilemba na sumba na lala na sabo yo tombola ngai biso za pour ça venir à vie l'autre na te que fait la so la muki boye akufi bana ba sambuye maman li sambuye motorisation na biso ba to quartier la te yo sto ba pam baté to ba pam baté biso no so yebi ke tout ça maman li amabi to aga musala to kutaka surprise moko yo kate yoga non ba comment très important dans ces moments au kosa ke abimana vie azate biso to bimana vie mais tout ça mabe take to zaka volonté na biso to zaba mke to aga musala to kuti surprise mais surprise ngo to sepela na ngote vous comprenez après ngo to tika ba orchestre ko ka satebe to longa ba orchestre to longa na ndinga ba nini makam to kuta kuna to sepela na ngote to boya ko blesser ba mama ndako comprendre to boya ko blesser ba mama ndako nga na blessa na blesser besi na kuta poste vide na kuta vieux célibataire jibe célibataire na blessa mututé mais o ya quartier te munyo so longa na danseuse aboya na yeke a blessé et loko na yote sala aussi si musala sale OK to boya ko tingama mpo to blessé parce que to blessé to tingama nango ngai ko mpe na époque même sous ba chanteuse pe bayate to comprends te biso te to abana mike teni na biso ndoko mo sambela okolo bani ba mama lia na passe ata ye barate mais aka passe po bimana mobali déjà c'est maman lia pardon ba biso be kuto na mukine si maman lia limbisanga biso ndo tukutaka surprise mon pe maman lia pe ninga zawana aza maman ntema munene yo aussi ata monate ya yo kaka mais ye mo ya zama ye te ka comprendre asa maman biloko ko bomisa maman lia liba ezai mama ba danseuse pour ezaki ko ba danseuse na vie maman lia ninga zana seigne divorce te vie pas seigne divorce te mon baza mama ensemble pour muto mimisi na divorce azate baza mama ensemble mais to lingi pe divorce ça ma te mère mais to ndaye pona yo tala venir à bana tala venir à vie merci ko la na honte venir ça na 98 ans rendez-vous voilà 98 rendez-vous 98 rendez-vous dans pour ça vient la biso ça bien asa les laisse asa na mwasi na o babanda na eti ba suka neza lia merci Sandra Nababoté je vois David et Miloulou depuis la Chypre depuis la Chypre na Pession Beauté bientôt là banatou ya Europe bientôt là trop monde na lisusu aussi qui El Kali
Lionel Ekambi, Claudie Zara, Lik Doué, je vois aussi Grace Ebaka, je vois aussi Binoto Olinga Lekechu, on appelle Olinga Binoto, dans quelques temps, dans quelques jours, dans quelques mois, ma belle Komata Penza, Nzungu Koninga na Penza, et pour ça la Penza bien, merci na papa pour le fiki pour FBT, Misalande, il y a Gisèle Etati, maman versé monté ma prince, Jiko, maman Aline, Misha monté ma papa, Misha Babi, Exodus, Flat Hotel, ils sont partout dans le monde entier. Ah, nakati ya Congo, qui est Exodus, Hotel, Flat, Babi na studio, c'est-à-dire que y a ça qui est Exodus pour enregistrer. Et nazali kuna na fête kuna. Ah, na fête nani c'est dimanche ana nani biso na église to ça la fête ka dimanche. Ils avaient mariage mo belge auto bala na protocole. Una ça dimanche. Ya matonge. Na matonge na place de la victoire wana. OK. Donc de la personne publicité, il faut que vous bon. Si to kende. Dernier on a baka de pour maman Aline. Maman Aline to ça déjà na Exodus dana na place de la victoire ya mariage belge même sur un protocole même biso va franchir to ça ka mariage dimanche. To ça qui wana en tout cas salle kitoko. So moni pe na ça qui moi spectacle na kata pesa ba to cadeau ya obina. Bina nzema nzama moni nzema biso na église e bandeti suko abetaka nzema nzama en tout cas ba njema mokile longwe na 80 na koma mingo bina nzema nzama mais azuki moi pas azuki na bonzambe. OK. Vous comprenez tout le mais lelo je pense que Exodus pesa na maison de production na studio quand vous appelez ça studio. Ai ngapa na sa studio de la bande kuna na de babeng sana sa ofele. Oui. Na déménager ouais ça bande kuna na kena. Kaka Exodus neza na ba pesa science na yo mobimba okoya na grâce à maman Aline Misha. Maman Aline Misha. Monter ma papa Misha. Monter ma papa Misha. Ah maman Aline Misha déjà na kuna salle kitoko. Monter ma papa Misha. Tozalana pour na studio ata na sexy na bonzambe libo na bonzambe. Nous proposer biso zuki na bonzambe za ndenge ni. Non mais sexy na bonzambe. Bongo zuki. Zuki na bonzambe pe ya. Sexy bonzambe ndene. E ba na ngo bien mais dans suka eza 20% eza limana so. Ah OK. Na uti musika na kata molili ya mokili oyo. Na sala kinyonso na legiza tango na nga ya pamba. Chaka boy mo sexy na bomi bonga mo espace cha pour ça kuna na. Na uti musika na kata molili ya mokili oyo na sana kinyonso na legiza dango na nga ya pamba. Na uti musika na kata molili ya mokili oyo na sana kinyonso na legiza dango na nga ya pamba. Na finga kochola bato moi blo na pesa conseil. Na finga kochola bato na buka mabala bato na bimani bala Zakelo kote Nzambe citadela delivrenga Apesinga bomo ya sikai Nzambe ya Emmanuel dodia delivrenga Apesinga bomo ya sikai Uyimbo zana, kumizo zana, domolo zana, sanjolo zana, yemelo zana, libomo na bonzambe, sexy na bonzambe. Ibotama mutakalo ebi. Nzambe mo sa hypocrisie tu sexy. Voilà. Yembo zana, yo be ko chamega. Papa, yo za 0% à 80% ça malembe au contaminé. Yembo zana, kumizo zana ye, kumizo zana ye, tomo zana, komana bonzambe ye, sexy na bonzambe ye, libomana bonzambe ye. Sexy na bonzambe ye Nana Esi asali ye Nana leketu Esi asali ye Yema zana Kumisa zana ye Tomole zana Iboma na bonzambe ye Libomana bonzambe
boye. Mabe, wa benga na ngane bisi. Te kaka. Te wa benga. Te kaka, ko bina te. Yemba kaka. Te. Za mabe. Ya mabe na ba benga na bisi. Kosa hypocrisie nzambe za ba. Oui, c'est inspiration de ma personne. Ça les bien. C'est na bon nzambe. Il y a dans Voilà, merci. Tout est mon abisso déjà. Tout est vers la fin de l'émission Abisso. J'espère que tu reçois Luka studio moi bientôt travailler déjà. On va bien studio aussi. Exodus. 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 Exodus ya maman. Mais ça kuna mena prononcer comment bien na bunga nsonde. Exodus Misha. Papa Misha. Flat, c'est-à-dire qu'il y a ta production, ma production, tu es qu'un Exodus. Tu sais qu'à bon. Merci Néa Sandra Lina Baboté. Merci Nayo. Merci à tout le monde qui est chou. C'est pas une émission sur la vérité. Tout ça, on a pour Nabino. J'espère que c'est un moment où on va faire une émission et belle pour nous c'est Sabino. On peut même boucher mais nazongi parce que corps est dérangeant qui. Je vois aussi Shadrach, le beau-frère de quelqu'un. Shadrach. Ritzelengi. Boutique miracle. Beau-frère. Boutique miracle. Shadrach. Bébé Ritzelengi. Shadrach. Voilà, je vois aussi mon caméraman. D'Acosta. Je vois aussi mon caméraman. C'est Shadrach Mbotepe. Je vois aussi mon caméraman. Je vois aussi mon caméraman, Jonathan Dario. Jonathan Dario. Tikimiko. Yembazana. Jonathan Dario. Jonathan Dario. Omisozana. Ritzelengi. FBT. 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 Il y a papa Paul Fiki pour maman Nathalie. FBT. 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 Il y a papa Paul Fiki. FBT. Motema ya papa nani? Paul Fiki pour. Paul Fikipo. Paul Fikipo. Il y a maman Nathalie Fikipo. Il y a maman Nathalie Fikipo quoi donc. Na beton bien. FBT. FBT. Il y a Paul Fikipo. Fikipo. Na maman Nathalie Fikipo. Toujours. FBT. 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 Les bons malades vont s'en la CDR 10. Audrika, bye. Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.